Le monde de théâtre est comme trop bizarre. Parce que la science est comme le monde. Le poison est côté, le mbassou est côté, le kisi. Le monde de kisi est makasi. C'est vrai que c'est un peu de temps on a biso. Oui. Mais aussi pas kisi quand même. Biso aussi kisi tout ngai. Franck na simba kisi trop. Ils aillent pourquoi? Na simba kisi pour il y a les bossons na simba kisi. Parce que balingi bazwa vitesse. Vitesse moko na ici au Franck. Nanzambe kutazokama na Satan yemo pa bino. Bino basenga vitesse mais bato basenga vitesse moko liwa. Vitesse eleki trop ya moni ba mort fo bazala. Soki vitesse yali ba mort ba ozala ba blessé ba ozala ba malade ba ozala. N'importe na biso to kufa boite hein. To umela penza prévenir que tozo umela. Nazo mona penza que bato kufa. Nazo kufa ba jeune en plus. Ba jeune ça n'a pas. Tala tukukunda mélodie mwana mwasi kitoko trop jeune et ça la passe bazotika pe bana ba famille na passe poni ni ba vie bazo menenga na yo to yebite mais les apena ba clair te sotali ba vie na za pena na ba théâtre penza te po et simba katenga na bango. OK. Pourquoi simba pour yo ko ni mate camarade na yo ha yo kasko na derrière yo gatonga yo lobi bozaki na ye ça fait trop mal. Vena ya moninga na yo ni yo zuna kai conseil du président nazaka na conseil te yo poni olinga ka conseil oh Franck mais ça na besoin conseil aucune église ozo ba conseil kuno bi funguli bible exode 4 ngati mna komango Matthieu 19 et psaume 22 ni ozo na basala po bato batanga yo kaka conseil ni no pesa ba conseil ni no pesa bato na bota bango to nga mutu mutazo kene nzela nganga yo benga ye ya ko so conseil quelle est l'église? Ça se fait jamais, je te jure. À te de ma mère. Naye, avion mon lino à Lumumba. Donc, bakonzi basangana ki, balendele, batali, lino. Nani a cause de la confiance. Balingi sumba la simana oyana zolo. Ya Lumumba. Ngana bana makamna tika kate. So na keito wana na oyaso na lipeka Lumumba dona bana yana ngomalema. Ndam. Kasi tiko kokati. Comment ça va comme bana bon na s'adresser na bana bunia na ko sala tuna yako sebisabino kuno na bunia kolwezi nirangongo bana bunia en tout cas je suis de cœur na sepela na bino na ko ya bunia un jour nzamba ko sala donc nazo comprendre journaliste sono bika bunia sono bika mpese ça te dit rien. Monsa Musique et Primus présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année. Avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG. Y'a Bisso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Monsa Musique. Paris, Belgique, Brazzaville et Kinshasa, DS Champagne vous accompagne lors de vos événements avec un service d'hôtes et d'hôtesses pour une dégustation de nos crus d'exception, finesse et d'élégance. DS Champagne vous propose aussi la vente de ses produits en gros ou au détail. DS Champagne luxueux de Paris, Dédé Samba. Occasion kitoko Toronto City et pesi yo mwana Congo po okoma tata lopango. Oui, tata lopango tope mama lopango. Awa na maluku concession ya Mbinga. Toronto City amemeli yo ozwa na yo lopango avec 3500 $ américains ya pamba. Côté accessibilité, 6 mètres na motuka oza mobimba. Et bon nzela yango bien urbanisé avec espace vert
ya kitoko, espace ya G ya yititi, bakisaka ba magasin pe lisusu marché ya mbinga ekotongama awa kolekata marché central ya Kinshasa. Tala, paiement nango eza simple. Soki ofuti kaka $1500 américains na yo oza mobimba. Pe pona le reste, okopesa $400 pendant 5 mois. Mbala moko lopango ekomi ya yo. Oyo elonga to elonga te. Mwana mama. Ozalaka na mikila poto otinda mbongo. Ono kwalia. O tata mwasi a détourna. Lelo fini makambo wana grâce ya Toronto City. Benga ye kaka na ba numéro oyo. Okomi tata lopango o assurer avenir ya bana na yo. Oui dia. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tele mone namira ya nani chez Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Chers amis fidèles internautes, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux, branchés sur Africa Info. Grand merci également à tous les amis de Frank Stemai. Voilà, bienvenue. C'est l'émission Culture et Info qui commence et qui va recevoir bien sûr pour vous un artiste humoriste et comédien qui n'est plus d'ailleurs à présenter. Je dirais même que c'est une légende du monde de théâtre. Il vit actuellement en Europe, mais il est à Kinshasa pour... Je ne sais pas, on va le découvrir pourquoi il est venu à Kinshasa, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi la raison bien sûr de son séjour ici à Kin. Il s'appelle Mister Siatoula. Mister, bonjour et bienvenue. Bonjour, Frank Stemai, bonjour, merci. Mais Kachine, Ah. Biso pe na poto to longolongo mwa kala me tant na komina Kinshasa na yeko mona ke épidémie leki nango ya Covid leki photo longola biloko yo mais eloko mso tozo combattre sur mapeka na ba transport na ba nini wana nete makasi sur mapeka faut bazongsa kasi nepo et couvrir et quand il y a épidémie comme pour sur mapeka ba bazo se négliger trop quoi. Voilà, na été so ya bois que là celui ouais donc ya bois que la pesa ils ala kandi to sona na ba Rwanda boy ba go bois que la biso kaka sur mapeka na moi ningi za makasi transport partout place watu basangana ka
Voilà. Merci. Tu as mis avec beaucoup de plaisir parce que ça fait très longtemps que tu as ça programme. Tu as mon colonie, alors merci pour la disponibilité à Lelo. De rien. Et ça lui fait plaisir. Merci, ça lui fait plaisir parce que Lelo est Kokisami pour te rataner trop. Ouais. Alors, au Tiki Mikilinde. Ouais, na Tiki Poto, ça va, tranquille. Nazolo en France parce que nous sommes en France. Ma première gâteau en Macron a perdu majorité. Na parlement, voilà. Donc, pour na biso, tout au en France, et bouleverser moi, donner mon go. Donc, on a décidé sur socialité. Il faut partager pouvoir, tout ça, on a les peines, Zoya Mouké, Mélenchon. Et Mélenchon, quand même, Azalien, et puis Azalien, mais Macron a une idée de continuer à gouverner sous socialité. Donc, Fatou n'a Mélenchon, Marine Le Pen pas joué à voir. Donc, il bouleversé, il pense qu'il a noté, Bissot, en France. Donc, le personnel sur ma boca en Zambépo. Il faut que quand on est mususu, il y a des gens de deux, natiki na France, na poto, mobimba, ma foute zate. Grâce à la guerre où ils ont Ukraine, Russie. Ma foute ya. Ndenge na yebo na zana ba commande où ba to poto batininga na ozongo na ba mafuta mbila, et belé po et pour servir bande na biso ba congolais ba lambela nango. Ma faute ils ont mon na mesa cher ba pâte au bana baliaka et bungi farine comme le biloko nyonso mati et salike bato ya oni ba yokani le quoi ba prier mati donc ma camion se fait mata donc année on est aux ali et aussi la sous na 12 mois té nos photos si ça on a 13 mois pour biloko mati franc et go tsala ka bongo zemi ezalaka 9 mois mais ba zemi nyonso e koti mbulo e obotama na 10 mois. La biloque mati papa, il mouton tika la zate donc ma camionne se faut revoir ma camionne so. Faut revoir peine. Donc nous sommes en guerre et Ukraine ici. N'habiter Ukraine na sur 41 millions de la population mais talandinga zol ali sa monde donc se sentir dans monde entier biloque mati makasi vraiment donc tina poto ti awana yena kuti pena biloque za gaz per ici comme bloqué mon bagage na gaz réussi à bloquer. Et puis, donc, au moins, guerre est arabiente. Donc, Baris, Poutine a quand il y a bête à Ukraine dans 3 jours. Mais, et ça, il y a aussi 3e mois. Plus même. Plus. Donc, il n'y a pas beaucoup fait la bateau. Donc, c'est difficile. Il y a un moment qui a souhaité rater. Mboka na biso na guerre na mboka mususu po boyebi mukolo ke banda mais mukolo aussi la boyebité bato ba ko subir ezali oyo baza peuple moko zo débrouiller na ye et ko empêcher ya bima ki ne luka donc voilà on to sambela mingi mboka na biso na guerre te donc on besoin de se défendre contre Rwanda pe boye et yozo ça on a lisonini ngani na zo monango eza bien photo défendre toza pays, toza nation, so ba agresser biso na munduki, toza sa na munduki. Ezate ke ba betu munduki, yo kezwa libanga, et go sa le maté. Mais so qui possibilité zali tout le terrain d'attente ya ko solo là. Pour l'air guerre ezalaka, ba mort bazalaka. Donc yo linga to kufela ngape na linga tena kufela. So qui possibilité zali ba solo là, bati kama ma guerre, be ba tongamir to kabwana biso na bango. Pour batumisaka biso trop pour kimia ezala ozomona kimia ezala donc ngai pasi na ngai ngwana toza kutu na guerre penzate mais biloko mati bon na zone ba za na guerre c'est compliqué les apena compliqué quoi donc to priaka trop na nzambe babiloko on est comme na biso te poto vivre ngo trop bato bakufi mingi na ba guerre alors to souhaitaka penza ba guerre te so ki terrain moko chance tikali ya solo la po batonga mire biso na Rwanda to bengi ba maso kongo zangi ba maso te to na maso ebi sima ya local ezali sima ya ba Congo to ye banda tongo ba garso ya bumbu batongi lobi ba garso bandal lobi kuna ba garso ka sumbalesa na ba mama bazome ba brique po to sala mire entre biso na Rwanda po to pema
pauvrement faut topema po biso moto on a ba problème na mboka na biso ba ko bakisa ba biso ba problème te lelo ba baxi lobi ba baxi bato bazo kufa ba banzinzité donc c'est pas bien quoi, la guerre c'est pas bon. Merci beaucoup, c'est l'artiste Mister Seattle sur ce plateau, mesdames et messieurs. Alors restez branchés, ne zappez pas parce que vous aurez de l'information concernant l'artiste, mais aussi la bonne humeur parce que Boy Big Toyambi comme un grand du monde de théâtre. Mister Seattle, vous dites que quand on a préparé l'émission, on a dit mais on a dit qu'on connaît ça, vous avez kala na kopo ya. Combien d'années? Mutakala penza te mais na bandaki nde mwana moke. OK. Omoni be héritier wana. Ozomona agent Wata que je salue. Oui. Sikoyo aume na musique. Azani mwana moke. Omoni mokili nezala. Ngana bandaki mwana moke. Yango bato ozomona neti na umeli makasi. C'est bien. Soko bandelo kona bo mwana, soko za vocation na yo. Pour ebele Franck ndenge mokili komi kozanga na nzala bato bakomi kosimproviser asala ki chroniqueur akoma acteur ya théâtre akoma moto babeuse or que soki eloko wana nzamba tia na kati na yo te tôt ou tard bato balandaka biso bakomonaki azo forcé oyo eza ya ye te Franck Semai eza don na ye donc nzambe azazoba te akokotika yo yo ozomona ntala bone na nzambe ayebi ke ko yiba eza mabe mais nzamba permettre bato babuka banque ba yiba ba mona bango te soki na makanisa mi yiba ezalaki ke tokino sala mbongo wana hôpital ko salisa bato nzamba ko permettre penza bato a banque ba mona te mbongo ebimi pe nzamba za mona mobali mo na félicitaka ye aza na ndenge ya kosala makambo nzamba za mobali aza papa bongo baza papa mama tika sama sama mbati bien tata nzambe yoso yoka mama nzambe biso mama nzambe nzamba mwasiti donc biso tout benga tata nzambe na ba tato ba boti biso benga tata nzambe na biso moko tata nzambe donc nzambe c'est un homme na pese mbote pa yazali na banjelu Gabriel azana biso aza partout mais falinga peto tato la kaye pour ya sala kana bomo na biso donc nzambe tata merci na peso libanga no yangwana Angelo Gabriel to benga na kina yo naza déjà na kin continue toujours ko protéger et puis nani ngana bosa na Yohan Yohan asaki fièvre makasi vendredi to lala kité na lola ya likambo asaki fièvre makasi ka ba climat ningi bazo changer boye et puis ça va nani susu oyo Juda kana mwana mobo ya koluna lobi ba kangi ya kino iba bilamba na singa na lola pona no kufate na ko expliquer yo mais non kufate mo comprendre ngezate kufa yo ka plaisir nango ngona na lola balabala Jérusalem koto pa ba Yohan koto pa ba Matthieu moni bonzambe za na isingo nango zela zo li fait le moment na Franck Atarabaka so kuna mingi te parce que ça na manière moko ata mon Franck dernièrement Seigneur Jésus a tiré portable na courant pour charger tout ça il y a so ba 20 minutes te non ka Seigneur azo benga c'est tout là banane bazu charger nanga nzoka ba garçon li fait le bayaka donc ba 16h déjà ba kitaka bazu charger à Jésus batiki téléphone mais non batiki téléphone puis ba insécurité moi mike za côté kuna okukondi mangote okukondi mate ba insécurité na lifelo okukondi mangote ovanda kabwe mire kwe okukondi kabwe no babundi no kuna jamais calme zalaka na ipsio me biso na lola ozomona tovanda kimia nani moi so pakola ka Jésus mafuta asala terrasse na e bakoma terrasse na bonzambe to mela mingi wana soto église donc na banjelu bajika kati kuna bien pour batumongo pasteur Denis ba petit mo baza kuna na lola ya pétage ba kota na ba whisky na terrasse ba kanga na ba vin batal ba kanga ba ngwe batali ba numéro ba bengaki pasteur Denis donc baza na contact na ye. Allez, Pétage, merci beaucoup. Alors, revenons à le sujet. Oui. Combien d'années est-ce qu'il faut estimer au sein de mon salaire théâtre? En tout cas, Nabandi théâtre un peu moins avant. Donc, nous avons 40 quelques années, donc 42 ans.
Mais finalement, tu remarqué on doit célébrer en côté, hein? Que des baninga basalaka 20 ans de carrière, 30 ans de carrière, et on dit qui pas monter pour l'année. Attends d'anniversaire nangai. C'est c'est ma femme d'atina salanga ba surprise. Ouais, tout le monde a dit temps. Ngana linga obeta tolote ya. So na minute to lo baboye. So tali ba statistique. Oui. Nango au sentir pena que non. Naza muntu mo na mboko yo na aronga na salaka. Po ya ngai za ya nzambe. Na kolinga te so bo pesinga médaille. Bo pesinga so bo pesinga passeport rouge. Bo pesinga so bo reconnaître, so bo reconnaître te na linga te batamukili ba reconnaître. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais batamukili ba robo ça n'a pas quand même. Bah ça t'a pas bossé. Il faut te rappeler la bango milelo. Il faut te rappeler la bango que non dans si a tout la pas ali. Franck, c'est pas à moi na rappeler ba konzi. Nazo kwesa kondima na ngai na valeur ya Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Donc, il faut pas inspirer. Donc, il faut avoir un esprit à discernement. Il faut que ça le mot mérité. Il faut que ça le mot sokufa. Donc, ils ont les gens sali moto cadeau. Cause la réponse on a eu Franck mais les lois comme boye à sali sagangaite à ingrat où est là où la sabaninga misapité parce que ce que kabeli moto faut la récompense par exemple. Tu fais ça à l'honneur de Dieu. Et le mamanzam besoin sentir non mais ça la et ça le bien donc batinyo so yambaka ba yanga te maman na ya la dingai ya beta lokola ngai ba ça toujours nga. Ok, il faut tout ça qu'à nous, parce que l'union fait la force. Très bien. À l'époque, quand même, bien, vous avez la chance, toute la radio a télé Zahir, vous avez la chance, la chaîne de télévision, la YouTube, vous avez la pensée. Alors, vous savez tellement comment makasi. Concurrent ou concurrent à l'époque, ils avaient la banane. Au premier moment, ils ont bêta. Mais nangambo kuna mwana mai pazo beta bien. Ouais na yina concurrent moko oya makasi na pesi mbote master nganga deda ngadios. Ah ouais. Fenga dios. Po bale bonga soki kuna bazana Benzema. Bino pe kotoko za Mbappé. Très bien. Ata ko fouter mazali espoir ezala. Mozomona donc musala to sala ke senga ba concurrent. Oui. Hein? Bozana concurrence moko loyal ya musala. Oui. Mozomona. Mais sikoyo à Londres, donc conquérant awa nazomona te parce que na pesi mbote na petit nanga la diesobe en tout cas musala na ye na sekaka trop so nazotala ye na plaisir petit nanga fiston sai quelqu'un qui te fait rire ozo sentir eloko moko petit nanga Charlie nongi vide loin ozomona donc naza motema ya kolala pona ebike relève eza assuré côté na bangla kangote na mona ka penza oui tozana batu oyo bazo sala pe comédie voilà donc Fantomas en solo Yesu très mystique petit nanga leader Messi très mystique la duchesse très mystique donc ezana batu bazo sala musala ba kitoko hein oyo faut qu'on féliciter là je parle na côté théâtre pour na longwa kuna kala comme one man show na comme one man show humoriste souci na ngezalaka to beta na kana bago to sali mingi ba théâtre on tanaka nuzoro ba banyango kala tout ça nous faut en vision mususu ya ça ba filmer alors lelo oui to comme comme vision ouais mais théâtre bino bosalaka théâtre tout ce que nous comme one man show là tu garder en pour la vision mais tout le théâtre cinéma congolais théâtre congolais de naissance mon figuré de la théâtre congolais na oyo sa malelo ba leki ba bimpelelo ba sa ba groupe na bango par-ci par-là différence dans oyo bino salaka différence ezalika que non biso eza ba franco bango eza ba inosbi ba gaz mawete ngomba sozi nzembo inosbi na gaz mawete oteli mama to tata oyo baboti biso tie ko sila mona ningani te mamoni ba jeune bazobina bazosepela
bien sûr basalika oh nasali nini yo sengela mwana moto mona ah mama na foala yaka to bina donc bazana plaisir wana différence des alliés parce que au biso to salaki ba technologie ale lo ezate ba internet ala kité et puis zaki ba théâtre pur tozozwa masolo tozo décortiquer yango et puis photos en conclusion na conseil na suka bien sûr ba bazao c'est quand même na suka photo pesa conseil que soki bolandi ndenge mamo ya se comporter na suka nango bo suka boye ya lelo ekoko banda na ndenge osukila bozo comprendre te na yo comprendre te o bo retenir kama kamo ya sexa ki bino na kati mais l'histoire yango bozo yebate bato bazo retenir ni ba bêtise po l'histoire des gens ont retenir ou yokuti mais bino bakulu to bozali pourquoi bozo orienter baleki te non ba orienter comme tout na vie frank ko mekakate ko sala erreur onate ndenga na comme frank c'était mai na linga na orienter bato bazo ya sima ba chroniqueur ba journaliste o mekakangote na Congo ba pesa mutu conseil te ah bon ba yimba nguti na matanga lokola toye awa toboyi ba conseiller yo mutu zozo yo komona nzembo ke batu ba boya ba conseiller ngana kama mutu bomba conseiller na hote les conseils vont de l'or donc ils a cher et puis faut ndima ba pesa conseil lelo na Congo soko zo pesa mutu conseil eza lokola asa yebi na ye mutu kutu azo kutuno franke yebisaka na stemai nalobi tala noko na biso makama sali ngai natinaki ekar moko asala ngo boye est-ce que so nakangisi eza mabe ye moko deja azwaki solution ka okangisi mazolinga yo kota na makambo yango mpo bomema lisumu deux fois donc les Congolais babangaka qui responsabilité eza ngate c'est toujours la faute aux autres bandimaka makambo basali te donc mosala tokosala nao babimi lelo na biso bambiaka nga nazwaka bango neti bacollègue parce que ce temps oyaka namona rappel mba invitaka yo na ba film ebele oui kuluto ye ce que on préfère au côté de l'histoire moko boye ezanga introduction développement et conclusion au côté Canada sona to yonde foya baleki awa boyete c'est par là que nous olobela ce que tant to zomona que film ngo ezanga conclusion to ezanga conseil mais tout le monde quand même si atro na kati ça fait mal ça fait pas mal les amal au côté bilamba au tiba valise donc ça fait valise pe côté la bilamba bulubaka ça fait pas mal bon valise boutique la nani donc voilà ngai sato la so ba benginga baza baleki yo ba s'intéresser na kulutu na bango ba kulutu nyoso tout pété ba benga bango so ba benga ba yeba importance na alors so na yekuna eza lokwa na kena fête ya bato eza te so na kotika na mariage ya bato ozo mela bière pour nani bo PSG yo mela mai o bebi sa fête ya bato yo kota tala ningi ba bengisa ki ozala invité Dota kuti le pokolo sapato moko zate yo longoli ya yo moko mais ningi yo longoli lango na bango ba bengisa ki foko na oyo kitoko bato pe batalaka ba ozila ka aosa ni satola makambo ba bengisi ba otsanga na lona bango te ba yiki satola ko sala oya yeboye esili ba yebi po nazana ba preuve si na sala ebele no na ko ya te ebele ko bato ba se ba sala ki scénario yo ya na kingai o tozosongiso na kingai olingo corriger bango po baza baleki yo lingo moni toleki mingi na mikolo azoba pe bazaliti oyo bebisa eloko ya bato ekolo ebele oza mpoka ki mokolo moza na sagesse te oza na intelligence te quand tu vois les gens basali programme na bango tika po yebi ide na bango ndenge ezokende te yo sala oyo bayebisi yo mabe na biso tolingaka kosala koleka yo zwi moto na mosala na so entreprise na yo yazo lingo style oh fa kuta pesa biso na ba droit ya air supplémentaire pour jouer entre 5 miso butu OK yo makanisi noza bongote kolinga te ba sala yo oyo zo kanisa sala oyo musala basengi yo voilà donc mon ezokene ningi alors otangi baleke belé lelo bazo sape musala bien mais pour na public na bande ko belé bazo mona kami bango ba ko révolutionner musala ngo bino nde bosala ka yango bon se contenta qui peut-être na succès kaka mais balek le tout monde a me senti ne range bimi koto parler moulaye telemi koto yo boye sur telle mise à tout le monde bino bozaki mo ke limité donc bozaki na posa ya poto c'est vrai celui qui chasse à la part perd sa place so baloliango ressentir mais batu nyonso te bato mosusu mona aza na lipa mais
aolakisa nguba donc wana c'est vrai bazoka émerger bien eza pe na époque na bango bacontrat oyo ya lelo oui financièrement parce que mboka na biso tosaleli mboka mais badroit na biso toyebi te ministre ya culture soki akolanda biso puis soki tochance tobimaki toke poto tozose maintenir baninga na nga oyo nakuti awa batata mibimba bakoko mibimba ozomona mais toza age moko ozomona mponi possibilité eza te bazosala art yango mais ezofuta bango te ozomona ça fait trop mal lelo oyo soki omoni bapeti na biso baye baleki oyo balandi biso ndenge olobi wana bapalin barange banini ozosentir mpena ke oui enfin baye korévolutionne ozomona baye korévolutionne yango na ndenge biso totikelaki yango te mpo faux changement ezalaka yango na encourageaka bango trop na pesaka bango mpe na bafélicitation parce que ni tete bango elingo kozala kaka pasi wana elingo kocontinue mais ntango bango baye na vague mosusu baye na aspect mosusu bapesa yango importance mosusu ozomona bacontrat oyo ndenge naza na kisasa oyo nazosigne soki tozongi nsima nango nasigne yango bongo te est-ce que vous comprenez? Très bien. Donc voilà, donc grâce à Bango, la Thierry Guerre, on a petit on a oumela, ba continuer kaka, ba kenon sous likolo, parce que nous sapimoko et go sur les longuités, bango ba yena vague moya ndenge musus. Ba ko ni mikili, o biso to kendaki pour aller sans retour. On va venir ça la muki aye week-end à Paris, vieux arabe et soba la muki aye bina week-end à Paris, balu ki pe azongi na ye. Donc aoki manani soka kimi et soba kimi ye moko. So ça ya kimi ye moko. Ozomona donc so tala be fort on dit oh enfin Dieu merci mbokani. Donc Nzambe azambokani donc ayebo sala makambo na tanango et puis c'est ce que temps na ekomi ba bangla sous potote ando ke na ba vacances na nozonga na bango ndenge baninga bazokene bazozonga voilà et là on nini aussi à tout là à gagner la théâtre plus de presque plus ou moins 40 ans de carrière et là on nini ya mutu ya oyo gagner la théâtre et là ka mutu ya eza notoriété naza na bato mosusu oyo basepelaka na nga baza bamikonzi baza baprésident navandaka na bango soki ozalisi atula te kokozala bongo te wana déjà un le reste mosu eyaka nango après mpo babien matériel naza mie placé te ya alobi yango na biso lokola toyebi liloba esalaka nga soni mpo moto oyo ozoyebisa yeke nga naza na biki au moins mon toit azotala biso na marqueur mon marqueur ya ebele mazoloba te donc nyonso wana ezalaka ke moto azangi soki azomona esalaka bango pasi esaka mpe toblesaka bato ebele na babie na biso oyo tokopesa yango ata moto te jamais artiste moko oleka wana aza na baimmeuble naza na boye epuis ntango émission esili akoti azokabula yango na kisenzo na ngaba bozwa loso non ya yo na bana na yo pourkoi oyela yango biso tout autre lukaka eza ya ngai na bana na ngai na famille na ngai bato ya mokili baza na essentialité bazala nango mpo kopesa no bango te totika batelespectateur bazalaka na calme oya kokanga bango matoi naza na boye so babi mpe somba liwa amona okoki te voilà car maintenant au sein de la monde de théâtre est-ce que vous avez le moment pour ça et blessé vous avez le moment pour tika non pas mauvais souvenir non nga nazaka na ma souvenir à bien donc so mutu oyambi mutu mususa otoni keso wana azobiso ke ngai eloko blessanga yango babengaka blessure intérieure efrenaka mutu nga so tozwani no mabe bien azwi likambo ya mabe ekomi le passé et l'équipe la Bible nous dit mona nzamba kola na kanda te bute ko komela otola na kanda ya moninga to ya mokili to ya likambo un vrai mwana nzambe mais soki moto akomi nazaka na mauvais souvenir na ye mamsu tokana bango na poto mona azola surtout là omoni garçon wana oyebi paso nazaka nango na épaule la yebi bambanga na mabele na kauka na bomwana mbula nini wana babambaka yo na boke kuta na poto ozobimisa likambo adongo oza rancunier sans le savoir alors motema na yo kotia yango babiloko apampamba te na kati donc nga na oyebisa yo naza na mauvais souvenir te tant que je vis nazomonaka ba bon souvenir
na kozwa vie de bon côté. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, tant que c'est tout ce qu'on a nous en a poto boy, on a mieux placé il y a ko so na biso makambo yo vit la réalité bino traverser à wana Kinshasa na monde à théâtre, le bon ça de l'autre côté au dire de temps en temps. La génération on constate na yambara ndele ki no moko wa je compte la émission wana Mike la Duchesse alobaka monde à théâtre le commis le roi Sodome et Gomorrhe. Il y a tellement de réalités, raison pour laquelle on constate qu'on voit qu'on a pas maladie, bah mort. C'est vrai, il y a partout, mais sauter de l'eau, mettre de l'eau, payer son âme, mélodie, tu reconnais, je crois, lobby, je pense informé. Oui, dans un informé. Très bien. Ouais. Alors oui, mais il y a tellement de choses qui se passent dans le monde du théâtre aujourd'hui, dans l'état dont il y a qu'à m'écouter en moté. Est-ce que vous en avez une idée par rapport à les Cambodgiens qui n'ont pas été là? Il a parfaitement raison. N'engagez pas qu'on a besoin de beaucoup favoriser. Tu vas oumer la penza, prévenir que tu vas oumer la. Monde dans le théâtre est comme trop bizarre parce que la science est comme un monde. Le poison est côté, le mbassou est côté, le kiss est comme côté. Tu vas linguer vitesse, vitesse, vitesse. Moi on a ici au Franck. Nanzambe kuta zokama na Satan yemo pa bino. Bino basenga vitesse mais bato basenga vitesse mokaliwa. Nous vitesse l'équipe trop yon moni ba mort fo bazala. Soki vitesse yali. Ba mort ba ozala, ba blessé ba ozala, ba malade ba ozala. Et ça tant na génération. Mode komi na Android qui na vitesse. Mutu to alingi a rouler, mutu to alingi azala. Alors que na simanango, izala makamususu. C'est vrai que c'est banal pénatant on a biso. Oui. Bilo simba kesi quand même. Biso simba kesi tungai. Franck na simba kesi trop. Il s'agit de simba kesi pourquoi? Na simba kesi pour il y a les bossons na simba kesi il y a qui dafananga. Dafananga pour na obela Congo pasi. Na kana na pharmacie mo na bosi jana na coin. Ma soma dafaranga. Ya mi balé na go comme tout passe pas en pamba. Na melaka Doliprane. Il y a 1000 francs, on a vert, et effervescent, et autres qui étaient ça. C'est un fétiche. Ah, Bonganga. T'es wana il ça ndako moleli. T'es wana bisoka ndako clair. Batandaka moleli bazali pe batu bayebi. Ndako ba mona population qui tala boyebi oyo abonné ya nganga oyo boye asana ki. C'est tout ça wana. Eza ba succès nzambe. Soka tio le boko on tozolo bananzambe soka tio le boko au salaka ba succès prévenenge tilelo nazaka na scène nazo sala na sepsaka batu na koma lelo maître de cérémonie na poto mobimba so nazate mariage aux bienté on nazawa fona kata voyage pour na sala ba mariage mususu o nazoki déjà ba corps tous ces aboulot ozo permettre ngape na ko vivre nango na poto. Ba one man show par-ci par-là dans un contrat aux États-Unis na PC Bombo Fifimbote na Caroline du Nord na Rosalawana Bozelangai na Zakoya ezali kisi ezali na musalo nzambe pe azali donc tozana biloko mibale donc Franck Stemai nzambe asala mokili mibale na mibale sokoza pauvreté faut la riche sokola ti pantalon te okoza mutakala te faut na couper so eza bitabete eza makemba soki eza ntabate fo ezala ngulu soki oza na nzala te fo ezala ya kotonda soki oza mwana mwasi te fo ezala mwana mobali soki oza na bana te fo ezala kisita soki oza paster te fo ezala mondimi soki oza mibale kaka yo kaka moto osala shwa na yo eza na maboko na yo obi bon awa nzambe awa kis c'est vrai ya nzambe wumela mais jamais bible loba na biso ke banda David akola akoma ndenge wana nana mona te juste akelela azanga talipa ata nguba ata masoka dendo ya biloko oliet coupure de dinde oki français mais surtout balona ngala masoka dendo mais na ko pour mona pona poto yali analia ko ngotro kuna soma ona chata coupure de dinde na lingala masoka dendo ngozomona donc voilà donc constat oyo licheza salaki yo pozo
Si, nazomona mpenza ke bato bazokufa bagene en plus bagene esalanga mpasi tala tokokunda Mélodie mwana mwasi kitoko je sali l'ambassadeur na biso ya oaza na Congo Brazza Christophe son excellence Christophe Muzungu na nani adjoint na ye conseil Richard Okisi conseil na biso na pese bango mbote tout ça na coordination ya ministre ya justice ya Brazzaville on a zopesa mbote Ange Aimé Bininga na pese bango mbote basaki effort donc surtout que na mboka bapaya il faut tokendaka na ba consul na ba ambassade na biso ko se filier pour kololiwa ya catholique to mariage on a besoin pour que nous luka papier na ambassade to likambo moko so na carte wana te ba oyeba yo poto bwaka na libanda o mono bwaki malien bwaki sénégalais pour luka mikanda na yo ya kovandela mais tango likambo ekoya bakokende na ambassade na bino bakoloba bayebi yo te ozomona donc voilà eloko na ngai no sensibiliser donc bato bazokufa trop jeune ezosala pasi bazotika mpe bana bafamille na pasi mpo nini bavie bazomene nga na yo toyebi te mais eza mpenza baclaire te so otali bavie yango nazalaka na conseil te yo mponi olingaka conseil Franck so oza na besoin conseil okende église okozwa baconseil kuna obi ofungoli bible exode 4 ngai te mona komango Matthieu 19 epsaume 22 nyonso wana basala mpo bato batanga yo kaka conseil nini okopesa ngai conseil nini okopesa bato ngai na bota bango to nga motu moto azokende nzela nganga yo benga ye ya kozwa conseil quelle est l'église? Ça se fait jamais, je te jure. À te de ma mère. Vous en français. Hein? Est-ce que pour toi, c'est un musicien? Tu es artiste? Non. Préfère aussi là. Oh, bah, le baraba, mon arrêté, mais so yo moni. Hein? Pas une autre salle, le bano. Oh, yo somo. Tuna, bah, confrère, nanga, saï, tuna isobe, tuna vide loin. Tuna bangonga, pana bango. Nalinga tenga, mon ami lobela. Nena, au bac au départ. Tout ça là on a Paris on va y aller idée yaki nango mais oyo ba mona ah bon tout na bango mais inspiration zo rawat parce que inspiration utana ki ça yo vandi kuna bambule belé boy omoni sokoza ne logo no ya nzambe na kati atana kina Chine ningi za papa Wemba neza papa Wemba akina Chine akina Japon asali viva la muzika aye na kisasa viva la musique nouvelle écriture akena poto asali okese na ye eloko wana ezaka na bato mingi te partout oyo konyata epesa melio voilà donc koluka toyeba inspiration eutaka wapi okosinspire soki nzambe ainspire yo okofanda no awa me makambo ozobimisa eyesekisa nango bato te moso ovanda poto me soki asaleli yo omona mpendake no ezopanzana alobaka moke Ukraine 3 euros epanzani na baportable nyonso Ukraine 3 euros asala eza na eloko moko nzambe atia kati ya bato na bato tovandaka bona 2003 osala biso affaire ngulu bato mais déjà il est bon na mosala na ye ya comédie ya théâtre akiluka nini na musique et finalement bato bele batiraka mi conclusion kana c'était bien fait. Merci. Inspiration nos ongo wapi ko affaire ngulu omoni nzambe soka pesi yo provision a pesi soka pesi vision a pesi vision pesi sous provision yo pesa mtankolo kana chrétien nazo ndimati yo ndimi ba mona biso kaka ba oyo ba oyo nzo kamukola suka beno mona na seigneur toujours de ndabena na sima Jésus bena inda vous comprenez on ndimati voilà donc l'inspiration wana tant nos artistes ils approchent la musique comédie ils approchent la musique d'accord donc on a tous na kati ya branche wana to na comédie musicale donc j'ai la facilité à faire sur musique prévenir que so talingai nazaka kana ba camarades ba musiciens donc nazaka pena na ba théâtre penza tepo ya et simba katenga na bango. Ok. Pourquoi Simbarate? Ko Simbate ya kobeba na non. Et ko Simbate po nazana makila ba musicien. D'accord. Nazana makambo za na kati za ba musicien. Eloko wana sala ke mona sala ki disque liboso affaire ngulu. Siko suna va prendre. Tout affaire tout ya wana. Affaire ngulu au sac interprétation comme ya ba artiste belé par Kofi Olomide, Madilu System, aux vraiment ba vona bango.
Mais ça l'a bien. Mais pourquoi au salaire une promotion dans côté et puis on continue à cotiser et puis on te comment on veut aller là on peut mettre. Producteur nango PNJ jusqu'à Lubamba na PC Mbota à Londres. Donc ngai nazaka musali so ba footinga na côté studio na sali donc yé muta ngata la promotion nango mais était comme na poto ba nyonso bazwa ngo na poto. Donc voilà. Cette fois-ci nous avons bimisa Vaseline. Vaseline est déjà na YouTube. Oyo Vaseline. Nous avons commencé parce que nous avons une idée Vaseline. Tu as mis circonstances. L'artiste belé oyo bossela qui quand même côté ba studio. Oui. Et ba tu ba sketch nango Vaseline. Tout le monde peut réaction ba te belé sur la toile. Entre autres les qui n'a eu 11 de zéro. Tout le monde qui a comme impression. Mais mingi baloba qui ah mais si à tout la bien en dans studio bah ça la Vaseline tout ça et consort. Mais on dirait après pression au 11 de zéro azwa qui il y a une très qui frappé et on met là qui dans studio et puis contexte n'a pas changé et ça qui ndenge boye pas tout le monde qui mon ba vidéo bossa qui ça qui dans internet pourquoi changer le contexte là ko changer bien le contexte ezala qui toujours biso za pona ko dénoncer ba fait ya mabe pour la population lelo ba homme de Dieu ba za ba tuningi to lobaka il faut respecter les lois de Dieu. Oui. Donc ba homme de Dieu bazo za la mingi salut pour bazo ça la communication ma bango bienté. Alors Vaseline qui eloko moko pona ko yebisa batoke bato babanga basali ya Nzambe. Nous avons le to suka wapi. Ils en avaient preuve mon côté relaxé vraiment Vaseline il y avait une partie le bail qui va utiliser qui Vaseline. Nous avons on se roule la ninze mon bien on sentir que Vaseline était comme qui partout hein et tambola qui va tout ba moni Vaseline. Donc tout donner ça va faire au la société. Va faire réel au la société. Yango mona soki umela parce que nazaki na ba voyage pays à Libanda moi mingi celui qui na Paris ngana ki obima moi mingi mais c'est les ko banga te que non moni pression ça soit qui non pression nous on est habitué na ba pression to zoa na ba carrière to sali to zoa ba pression ya osakanate ya ni de non pression za ko la joueur ou no beta match et puis qu'il faut tiabi au gagner donc pression na ba kanango nous on est habitué à ça et là juste ko dénoncer ba fait hein to ba ko tia ba to ko yebisa bato place ya basali ya Nzambe na place lelo oyo rôle basali ya Nzambe na biso bazanango même so bango bazo miyeba te derrière bango bazo embarquer population nyonso pona ko kutana na Nzambe alors soki yo mutu train ozo kene malamu te yebaka la Bible nous dit na bato yo bazo landa yo bango to ko kena libulu ozo la pardonner te alors erreur wana ko sala mona badinga te o bazo landa yo bazo croire na yo hein bayebi ke yo soko bondeli pona ye akozwa libiki alors yango na ngako yebisa batuke to tsaka elike na mutute to tsaka elike na Nzambe po ye mutu aza créateur na biso lelo comme le contraire ozo bela rokene hôpital on a benga na pasteur na biso to asamelanga na téléphone avant na kende église hôpital ozo mona soit au église tawana ezoleka maladie peso ko s'aggraver mona motorobi ka obikite okufikaka ba pasteur pe ba kufa hein ba mo batanza même bazo kufa pour ba ke mystère aliwa ezali donc tout bon ça marche na biso en fait moi naningaka un jour dimanche mo ba pasteur nous au Congo batiki ba mateya o bateya ba teika ka peuple que comment nini to ko sala potokota bokonzi bwa likolo pour biso nyonso finalité na biso zali ndenge to sala potokota bokonzi bwa likolo mais le soto tambuli na l'église mateya wana za la raté la prospérité prospérité frère on connaît Paris frère on reçoit visa yoko bala yoko sala boye yoko somona donc osomsala nazomona ba voyage nazomona libala Jésus abalakate moi c'est Jésus nani babalakate donc l'accès batu nini to sala potokota balikonzi balikolo moto ayebi yango te alors ils a passé pour na biso le peuple mon peuple périt par manque de connaissances voilà mon peuple périt par manque de connaissances obi comment on a sponsor ah comment Fabrice Gitanvu Fabrice Gitanvu
parking ya bajogo. Voilà. Nayoka etro. En Afrique du Sud. Avant en Sud d'Afrique. Patrick. Fabrice. Gitanvu. Parking ya. Na pese ba mbote kuna. Ana Jobura. Na Simon Tingi. Patana na Jobur. Bana Jobur ba yibike. Kuneza. Tout le show OK, yeba que sponsor na tuza kuna ko yambo bien. Okoza la très à l'aise pour na minute yo en tout cas numéro 1. Na minute zo coiffer bango tout donc ça on a yé ba ngalanga zo ya. Ndo bana na komena kini batutu omoni ye. Ça tout bois kanga pour na minute na numéro 1 na coiffer. Otali boza na salon te. Aza pe na tondesi te. Otali bo grand prêtre. Église moko sala ezate. Mais prêtre église ni donc non Congo voilà yelo ko la zana azo coiffer. Comme on voit salon Godé qui manie dans Paris. Coiffer à Soukité. Coiffer à Soukité. Vous avez la fonction. La fonction. Allez, nous allons évoluer. Oui, comme Kinshasa, où a-t-il le 30 juin? Naza a-t-il le 30 juin parce que bato apoto no sobatini ngana za la lisu ya bato apoto pour un concert ya Wenge 4x4. Yemoko Amadou Djabi, le grand producteur de Soleil à Paris. Donc aussi il y aura l'espace. Pourquoi pas intervenir moi avant Wenge Mata. On a besoin de toujours de l'Engiwana, non. C'est un événement. Et surtout, concert Wana, nangana yate mettons on a Yoki qui est à 40%, on peut savoir on a phare d'essai. C'est la bonne cause. Nous on est là pour na makambuka ya bonne cause. Donc 40% on a l'ingité. Amadou Djabia qui nango yemoko non. Oba pesa ngo wera ke nango tipa basoda non. Ngamoko so concert sili. Ngamoko ngamona ye na ye so concert sili na zui 40% on a enveloppe. Na zui avion ti na frontière ya Rwanda na Congo na bengi basoda boya to compter na pesi bango na retour nango bakabili ngata pistolet bien masasi misato bien grenade moko pesa ke na kutana ngina bango voilà preuve na ngana zana ngoya ngona OK ti na fond na zo kenti na fond ti na fond pena na kende na mona bango na pesa bango enveloppe ya recette oyo kota na concert a Wenge pona lingi ba pesa ngo mudu mususu te nga moko na za volontaire no kenti na fond bato ba mona ningi na opesa ba soda na biso po za na makasi ya ko combattre banguna oyo bazobundisa Congo. Très bien. Je crois que le message n'a eu le Kiyama de Diabia Yokiyo, il ça va bien. Et puis, en principe, question dans la bombe, mais il faut tout le Est-ce que c'est vrai que la pote d'ailleurs paie à son âme Mangwa ou Denguana te pèse bambote? Non, pas pèse avec bambote, t'es franc. Tu présentes en fait. Tu présentes PT pour. Paix à son âme. Mon frère Mangwaou Akufakala. Tu présentes PT pour Sakufa. Tu PCP bambote de Orobakaka. T'es pour le bima besoin pèse mon wimbote franc. Fona banga. Na kisasa tena ye yo na kati émission nga auto pesa Mangwaou mbote na bien so bimi ya moto ko je voulais présenter je voulais dire que cela me repose un peu en fait question là tout nous a boyé tout le monde quand même après du wana c'est vrai que c'est constat la Covid ndenge dérangeant que biso au monde mobimba alors mine baloba entre vous les comédiens surtout na poto il y a pas le vrai amour bolingo penze za la raté hypocrisie la régnera moins mingi tout ça parce que vous avez belé beaucoup moins vendre dans la poto mais en temps tu vois on doit les répéter. Merci Franck pour notre conseil question na yo batumi baloba kaka entre vous les artistes il y a pas le vrai amour les agate na mituna ka bilo bolinga sekonde tous ces artistes bongo to bota po bondi maketo za na amour et kasi artiste baboti po bomona keto za na amour non to uta mundo na ndako na bango tozaki ba master te to comme ba artiste mais ya Congo vous comprenez non to comme ba artiste ya Congo donc ça to kutani en tant qu'artiste to sololi so ba finité ali to ko collaborer to sololi peni mais to ko talisana kate to kenanda donc amoro ba to lukula biso et l'homme se zakamabe partout ils appellent ba menacer bazana bango ba muro ona te ba to lukelaka ezala ba journaliste bazana bango na muro ona te ezala ba soda bazana bango na muro ona te na pese exemple de l'autre na guerre contre Rwanda au mona
soda moko azui lisasi lokolo ebukani akomi blessé de guerre babimise na capitale avandi baningana pe ya kuna basisi guerre bapesi bango baprime omona pe bamosusu bayetala na bango yete donc makambo wana eza pai bato bazali c'est normal kolukaka bamour wana te el dépassé amour amour asolo ezalaka mwasi na mobali parce que ndenge baza wana bakoluka fruit moko babota mwana mpo etika na mokili mais amour oyo akokuta na boy frank ndenge bato balobaka ngulu kutu ngulu moske mobimba bamusulma nyonso bayina ye mayaka kaka monene ebongo yo soki motu moko azosepela nde na yo te tu t'en fiches et puis tu t'en fous oleki na yo parce que on a comme l'impression la situation de ce botama na poto et marchera te pourquoi bosangana na bandenge nyonso situation boy mais comment on a début oui mais après il reçoit comme mauvais cas par exemple il y a bande associé belé ou il na poto salama pourquoi il marchera te nyonso no yebi luka comme na kati donc ngana za mutaba société OK na ngama kama wana na okene nini ngana za moto na yebi déjà makameko lega so bosangani na yebaka déjà donc na l'homme prudent voit le mal de loin makameko se banaka na secret hata amour batu balingani omona ba semaine wana baso bengana neti mais un mois kaka mona ko benga komi mala moko na pokwa mona pe a sauter 2 jours et bolingo basala ngo bongo ba benga ainsi de suite na mokili to febana ainsi de suite ya kukuta na liboso ya ki coup de foudre et to bozo mesanati omona ba association tout ça makamwani soso na yoka ngo menga na kati na zakate parce que na yibaka ke umela donc bolingo ya ba congolais ils en amour propre ils en ba association ils en lisanga partout ils en a Congo ils en a Libanda ya mboka pato vandi na ba sud du Afrique na bangola bolingo ya congolais yoka lelo ezali lokola bana mike bazo sakana sukana ngo moko ka falela remarka ka tana ba couple tana ba muziki hatana football moko kaka falela tsabana mike ba sakana biso to vanda suka na ngo yoka moka leli to telema abete pwani bolingo ba congolais en ngora lokana c'est fort on c'est trop fort c'est vraiment fort on fait la sagesse pour y ba congolais c'est compliqué donc ngana yebi qui est congolais congolais au monde vraiment azamota ba science occulte mais na moya ke na l'église au vie aux yeux de tout le monde pour camoufler ma camone congolais mona penaza PD aza pena mobali na ye masali to ke sala mariage pour camoufler qui pédénerie voilà donc congolais aza lokola to na match de football neti Messi nga salaka ko sinetsa okena gauche nzoka okena na droite congolais aza ndengona congolais koya na motema ya boye mais kati na ye azaka toujours na yebisaka ye asala likambo oyo aza nango besoin donc congolais aza so oyebi congolais te onyoka manopamba na motema pasi congolais bomimba te belé na ba AVC na ba souci pour yo ko ndima te camarade na yo oyoka siko na derrière yo katongaka yo lobi bozaki na ye ça fait trop mal vena ya moninga na yo ni yo zelaka ye. Ah oui. Congolais voilà, Congolais, ça compliqué. Merci beaucoup, Mr. Siatou. Nous pensons à Djongo Ndaïmé, la terre avantageuse. Merci beaucoup également à Diesola à London City. Aucun appel tout le monde, Diesola. Diesola, mon on a PC Bamote, donc pas Papa Bruno à Salaka, donc Fred, Biloko tout. Ok. Madame Boutalombi. Ah ouais, Diesola. Voilà, merci beaucoup. On a dit nous tout, merci beaucoup. La première dame de Lausanne, il y a Papa Nabiso Beliche, appareil à Ridge, on dit, elle n'en fait pas comme les autres. Pourquoi pas penser à Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle. Merci pour tous les soutiens, frérot. Et pourquoi pas penser donc au monsieur le président Spero Sole, à Gisèle Matota, à Landinamo, le s'oppose agréable, Bogati Napoche, à Majani Samba Kondi. Merci à Bandekwa Dijon, on a passé Mambo Tebele, à Willy Moucheni. Merci pour tout. Et puis, sans oublier donc, Alibola. Guilhem Voutou et puis Bandeko Nyonso ya Dijon Bambote Nabino yango wana donc na il ne peut pas la rater il ne peut nazate nazate mais on a comme ça pour bien bino artiste tout monde
bandeko mosu abangoza bakoyoza na poto on est servi quand même parce que maman Denise a côté de Kambango na fondation na ye bandeko belé abazo ba comment dirais-je comment crédit de santé carte de santé carte vitale ah bon bazo ba carte oui comédien awanaki monsieur Bosoko Beli o baza affilié hein o baza affilié et voilà na pesa bango maman Denise première dame apesa bango ba carte soki pena Beli n'importe quelle maladie OK na HJ aussi ba soin HJ nani ils ont hôpital moko monena on a kata Congo ah bon donc les avantages pour na bateau bazaka na INPC les avantages faut na quota pour na INPC na ba carte za ona quota pour na te ba avantage le avantage Congo là na pas avantage non na lobby il faut na quota na ba carte pas maman Denise na kenda avec ba ING HG pour et ça la bien tu donc le bon si il y a l'avantage là il y a pas l'avantage auquel l'année mais avoir des avantages aussi carte de santé ça peut être sérieux. L'église Source du Salut et JC Ministry organise un grand séminaire samedi 12 juillet au dimanche 3 juillet. Cet événement se tiendra dans la salle Birmingham Event de 14h30 à 20h. Comme thème, accélération divine, ma nouvelle saison. Cet événement sera conduit par l'éminent serviteur de Dieu, le pasteur Jean Bosco, le jumeau de Bruxelles, l'apôtre Jean-Clément Diambilay de la RDC, et l'éminent serviteur de Dieu et conférencier, le révérend Raoul Wafo de la Côte d'Ivoire. Pendant ces 2 jours de séminaire, nous serons bénis par la louange et adoration qui sera donnée par nos worship leaders, la sœur Sandra Mbouyi, l'évangéliste Thomas Lecoffé, Jonathan Gambela, Fiston Mbouyi, Jonathan Matanda, Lidin Tseya et la JKGD and Family. C'est une nouvelle saison qui commence. L'accélération divine, ta nouvelle saison. En tout cas, c'est que non, l'obika dès demain. On s'affile à 5 heures déjà, Naza. N'a pas s'affilé. Comment on est ANTPC. Oya masumu de Brende. Yala Gayala. Na PC Mbote. Tu es un président. C'est un tour de rôle. Non, c'est pas. Il y a le baraboué. Nous sommes le Frank Stemaille. À chaque fois, nous avons battu le plateau. Nous sommes à tous les rôles, va changer, va changer. Moi, je suis là à vie. Nous sommes là pour la comédie, nous sommes à Téti. Nous sommes là pour oui aussi. Ah oui, moi. Azawana za vie, on doit l'ongler azate, masumu de Brende, bisumu d'Otsaï wana, aza avi yala kayala. Allez, nous sommes à la fin. Merci beaucoup. Oui, biso bonne humeur na tongo boy, ça fait plaisir. Nagi batali biso bilé bazali ko sepela. Otuna ngate oye pena pona nini. Ozo kata question trop. Oye pona nini. Naye avion moko na lino à Lumumba. Donc bakonzi basanganaki balendele batali lino nani akoza na confiance pona lino babenga to sololi et puis balingi sumba la sima na oyana zolo ya Lumumba ngana bana makamna tika kate no nengi buzabwe jamais bakokunda lino kaka bakonza lino le 30 Bakuna les 30 oui ngana kozonga susu na kino avant les 30 avant les 30 na solo na ba roi ya Belgique tout ça pour ba pesa ngasu zolo na mo ba msoir poser les anaba ni yoyo ne na okanglango na oyana ngoli susu so na keito wana na oyaso na lipeka Lumumba dona bana yana ngomalema ndam kasi tiko kokati bongo lino pamba to ça na mfeti non fonzo na ekoka po yazali héros national do yaki nzira mo na lino to yaki nzira mo na lino avion pate semere Lumumba faut l'avion ba brossada na kati bakabuli so brossada ba brossada pour tout ça na lino faut tout ça on valeur donc so faut ticket na ba pesi au brossada te kona ticket la gite avion frété pour na frété voilà donc batno so ba Hollande pe ba so pesa mo ba brossada et ça symbole que toujours lino to brosser voilà. Très bien, merci beaucoup. Allez, tu comme nous Souka, mais habite ce qu'il y a un dernier message pour les Congolais nous batalio, baza belé surtout na Kolwezi, balandaka biso mingi, na Bunia, babengaka mingi, en tout cas bandeko nyonso ya yanga sepela na mona Bunia. Donc on peut savoir ndeko ya Bunia mbote donc na sepela na bino trop, ngana mona ville wana. Ville comme ville. Bunia.
non neti boule moko boya mikate osekani Congo na bakombo mona bana bon na so adressé na bana bunia na kosala tuna ya kosepisa bino kuno na bunia kolwezi nirangongo bakote ba ruchuru ozomona bakote wana kongeza munena ba ruragana ozomona donc bakote wana nous surtout bozana droit boseka parce que koseka ça fait partie ya santé na poto basabiso balikasi ba kasumbalesa ba moneditu donc bakote wana tout eza Congo bagoma par-ci par-là donc voilà Mana Bunia, en tout cas, je suis de cœur. Na sepela na bino. Na goya Bunia, un jour, nzamba kosala. Donc, vous comprenez. Journaliste son habita Bunia. Son habita Kimpese. Ça te dit rien. Kimpese, ça va. Ça on peut mbote bana matadi. Bana matadi, bana ya Lukala, bana ya Kulungongo, bana ya Mbanzangungu, bana ya Kulungongo, Mweneditu, Mweneditu ça. Comment peut monene? Comment s'entraîner? Comment monene? Comment monene? Alors, un dernier message pour aussi ça. Un dernier message, Naza on a Congo, donc on a tous les Congolais, tous à la unis. Derrière FARDC Nabiso, pour une agression oyo. Donc, ngai soutien ngai pour une agression oyo. Ils ont ça na Congo, soutenir la FARDC. C'est samedi, na kozala bongo. Chez la Jolie na Bandal. OK. On est sur la tout la kala, banibaya ko seka pour apporter soutien à FARDC na Banda 19h na Bandal Inga côté Asuka côté Inga na chez la Jolie. D'accord. Nous nous alawana na ba papa Koba ba en tout cas il pas aux alawana donc la soirée bien na bengsi batonion so bazar des environs banakin na aux alawana samedi à partir de 19h. Tous ces cas, tous bien tous en joie, pour toi apporter soutien et soutien, toi apporter. Oui, soutien. Non, jamais on doit porter string, on doit porter caleçon, quand soutien. Tu vas porter soutien à la FARDC Nabiso, les Congo, Togolonga toujours, tous à toujours Motomoko, nous avons Biso, Togolonga. Je voulais juste profiter, Bambote Nabatunanga, Sims. Biso na Lyon, restaurant biso na biso après ce biso na Lyon, Sims Bambote. Voilà, Tex Bambote après ce que Bambote na yé. Freddy Mputu, restaurant l'ambassade et puis Jonas Kalambay, yépé à ce plan nomingi, Richard Lukau, yépé à Pesakio Bambote. Ça son autre zo Makambena yoza garçon moko façon na osala émission. Ngana sa émission pampa mana batute parce que niveau na ba question moni awa o pousser ngate na finga bandeko na ya musala. Mais yo kutuna nga yona nani nana leki. Yo na thermomètre to ya utala batu. La question mususu nga wena de mission te parce que tous en batu belé batala rabiso photo ye bato rapporter bango nini. Ka to azotala biso donc voilà. Bato na zolba na yo bango pena alanga bango nyos na biso bambote na motema moko. Nangana remercier le professeur docteur Désiré Casimir Eberand, ministre ya numérique, asa professeur à droit na Sorbonne. Donc na poto déjà asalaka apesaka ba cours donc ministre numérique. Donc nazolingana après muta secteur na biso koto. Secteur na biso. Occupé biso te on dirait. A occupé bino parce que asa na makambo. Mandenge c'est. Mandenge ngosila mais koka matemo na nzombo le soir. Côté asuka parce que tous excellence toujours la motema boko funga. Excellence en tout cas le professeur le docteur Désir Casimir Eberand. Na PC Bambota trop. Sans oublier Jano Binano, le président Jano Binano, Wana Souka, le président, donc voilà. Et puis, Togo Sanité, maître, avocat Nanga Oyo Yamakasi, Jean-Pierre Ilaka. Jean-Pierre Ilaka, maître, avocat Oiseau défendre les droits Nangaï. Na ba civisme et ya souka na ba droité na ba civisme donc voilà Michel Matiaba Batmaza Ibele Kambote ya trop et puis Manu Luvaka ya lobagina lobana yoke azana Angola sikoyo autai Paris azana Angola Manu Luvaka on a fait la business class banini donc voilà yi wana full boss Manu Luvaka Mambote na yo na kataki na photo sa émission moko mais
le grand producteur, il faut de ça là. Donc ça là, on a sans oublier Cornélie Balongi. A commencer la semaine prochaine pour concert oyo eza ya osanganate donc eza fota la bato poto ndenge bazoya na ba mindele ba ya otala événement oyo bato bazoya ba Suisse ba Irlande ba Belgique ba Allemagne parce que eza événement ba kabwana kala bazongani surtout ko sangana wana ndeko sangana l'équipe ko kabwana ouais ça biso bien et l'équipe na ko kabwana lo ba te dimola ko sangana et l'équipe ko kabwana donc ah te dimola mutuna ngai ouais mamote belé voilà donc voilà pour Nalelo en tout cas ça va. Ah, ça va merci beaucoup au créer le solo moko mbango tout ça nango le temps pour nous remercier l'équipe technique Chaton Kolo. Merci beaucoup et puis merci aussi à Merveille Mampouya, à tous les amis qui nous ont suivis à travers le monde. Merci pour votre soutien. Bandekoya, Pointe-Noire et Brazzaville. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, Africa Info. Voilà, merci. Les solos dans le Telabino, il est à Anagisasa, les gars, il lobby. Moi, je suis Moko, Azana Mwasine Nandako, Mazasusu, Namakango. Sokoyo alonge musala abengi mwasi na ye lambelanga fufu mona linga liamo ya moto mwasi ne pe bano lambela fufu tanga zo ya kitina bis ango kenenzela ndako deuxième appel babengi ye makango na yalo bino nazo zelo pa ikato kutana na terrasse wana donc akomi na deux choix haka ndako to akeni pa makango abano katsa pa kutana makango rapidement menanzela azo yebate azo lambisa fufu na ndako kuna zo makango abengi akomi bouleversé. Henta mwasi na yanda kwa bengi ye po tuna ye soki ata makayabu pembeni ya biloko azolamba tanga zuka ka telefone akomaki tout juste pa matanga ezalaki alors makelela matanga wana alikuwa bataki muziki ya nzambe ekoti mwasi na tuni allo makelela muziki ya nzambe za wapi habi tout juste ma chérie na yaso na ndako te pamba te ba bengi ngai camarade nanga o ayaka wana ya mukuse mama na ye akufi moi sabi mama na kufia tanga zolo babongo muziki pe ekati fo batsanze momususu atelemi liboso ya matanga bato bakolo matanga pe bazo yoka po azolo ba makasi seri na oya lisusu te pa ngaba dominer muziki po camarade nanga mama na kufita za kuna matanga zo yoka na yoki muziki seri mbongo mama ngwa kufira nini ya gangi ta bela mingi ta belika une semaine or que bakolo matanga ba yoki mutu na bangwa belaki 6 mois. Baso taleka bi oko lokate aso bena biso ibemene to yoka kaka yepe batuni mo soko ba kunonga mugoni ni mwasi nanda batuni yoka ye enfin bazazela bana na bazana poto soki ba ye bongo bakunda ye bakamwe bakolo matanga ba mino muto akufi mwana na liboso aza na 9 ans bazo kimisa kuto po mwana bembete po ye bateke parana kufi bo bazozela na poto bazana mutu na poto te nani ubike tangwa kati bakolo matanga bazuye papa ozo kosele memera biso makambuli boso pe matanga na biso Frank koma ki bitumba penda tika zanenge nanga donc voilà suite nango baya samedi na la jolie na bandali inga ba zo masolo nango voilà ciao ciao. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai. Yandankala twende X-Bass Marandura Frank Stemai.